www.congofrance.com. Oui, allô, Nora Digital, ça en direct sur congofrance.com. Ben, information sur les cas sur la mort de Marie Misambo. Est-ce qu'ils ont confirmé Yom Tosa Nation na Epembeni? Si, ils ont confirmé. On a fait nayo kakikaka bazolo bakeno na kota na internet et tout ça. Rumeur que Mr Marie Misamba kufi comme nazalaka ami ya ndeko na moko du coup na sali effort que na comme parce que ndeko na za pona confirmer parce que na obenga benge na portable na zo zoyete ya on a commis na ndako pa cousine awa mais vraiment c'est vrai à sœur Marie Misamba kufi donc aza ebembeza na morgue. OK, bosola qui na sœur ya Marie Misambo déjà a confirmé yo sur cause ya décès nae. Non, confirmé cause ya décès tabika sala ki crise na ko ka koloba tete maza émotionné aza vraiment bien té je suis là avec elle mais moi na a ko koloba té aza vraiment par terre. OK, sikoyo batunyo surtout bana sur congofrance.com bayebi ki sœur Marie Misambo atiki biso vraiment eza passe na mutema chanteuse kitoko chanteuse oyemba raboué wa ça vraiment un souci ya ba fan nae ba ça la toujours servir la musique nae wa betaka déjà okoko lobani na ba fan nae o balanda mi congofrance.com. Vraiment ma fan na sœur Marie Misambo vraiment na kokoloba mingi te talaka to perdre vraiment sœur na biso Marie Misambo o asepelisa biso vraiment qui monument vraiment na musique ya Nzambe to perdre donc kokoloba te pour na zambe na sœur ne vraiment ils ont ma mingi mais c'est vrai vraiment confirmé que sœur Marie Misambo akufi. Oui, ba fan na siko ba s'attendre na nini et donc on y ba ko sala o na ba olanda sur congofrance.com na minito yo. Bon, ma fan na de la kaka lobby beaucoup d'informations où il y a bien donc lobby na morgue to zo abilili to ye basiko yo akufi pourquoi lobby vraiment beaucoup joie sur quoi akufeli. OK. Yo ça chroniqueuse donc pas la commune Nora Digital donc sur liwa ya Marie Misambo to mekana ko sala to yeba bato ba na biso sur congofrance.com. Est-ce que tu es ka kufela kindeko nae est-ce que cause la émotion ya ndenga tika kindeko nae ou bien eza maladie moko oyo tant tout ça qui na information te o ba ba kite o ememi ou bien nzambe moko nde mutu asengi molimo nae pour ekene opema la kimia. Wana vraiment na évité parce que et bongaki ke ndeko na soka taki na courage ya ko expliquer nga parce que bato bazolo baza ba rumeur ceux qui ndeko na propre expliquer ki biso ngeza la bien parce que là donc on va expliquer te moi sikoyo na yebate na ressource vraiment à couper sur quoi te ce qui est là qui souci comme à couper là cernaye ou bien ndenge à bien ka malade sur crise na éviter vraiment. OK, merci mingi. Siko loko nyoko loba oyo batu ceux qui l'émission oyo ya via téléphone, on va ko retenir pour la décès à Marie Misambo est confirmé. Bon, vraiment téléspectateurs ya congofrance.com vraiment to kabolaka pasi. D'ailleurs que c'est pas facile vraiment tous ça bâti biso tous ça to faire de maman, to faire de sœur, to faire de cuisine, to faire de bateau, to faire de vraiment moko ya mutu ya vraiment dans la Congo, tout à la base à la uni, to lingi, bose à la bole, tout la sœur Marie Misambo vraiment na bonzambe, tout le na ba polémique qui tout le na ba blague vraiment parce que liwa eza pona mutu nyonso tout. Les sœur Marie akei, l'autre peut yo ko kende. Donc vraiment ba téléspectateurs ya congofrance.com boda toujours connecté tout la sœur Marie Misambo ensemble. C'est bien confirmé que Atiki Biso arrête une biso na sœur Mokulo. OK, merci beaucoup Nora Digital. OK, merci beaucoup. Mettez Didi Pumba. Merci, au revoir. Merci, au revoir. www.congofrance.com.